Et c'est normal il faut à la bongo parce que yo kan nzembo bayembela ki ba bali leko baloko ata nzembo nete ce qui li pas ce qui li passe bangulu mon amour nzamba o ka ata nzembo bayembite nzembo bayembeli bazo doré ye ba bengi na monde o ya bango pe a plus na monde nini na bi monde na bango ya basima mukolozo o baboya kufuka mila wana c'est faux mututi baboya ko adorer ye so yo mutu mobimba ba peso kombo o adorer mukolozo ozo adorer nani pe en plus so tali mutu oyo aza pemela mukolozo azaka mama na pede e ba uti guerre na zamba makamuna lo boza makamba verset biblique e uta na bible on pas li passa bangulu wana lelo oyo zo ya koloba afa na Afrique di mboka ba Zulu mboka ba kuluna abasali peka lokumu ba bana ba artiste ti et anet na landa pe vidéo moko boye na yebi ke to mo aussi ça toi qui fait donc na landa ki vidéo mo ya mon artiste moko boye biso Kishasa azo manzemba papa na yo ezaka likolo mais yazo mbango sko bêtise azo ganga vidéo na zana ngona chombo ah ezaka likolo yeso azo mbango vuma bor moko boana mon artiste so lo liko tu so libo da suka wana fo na biso vidéo na succès ko sakanate formule 7 nzembo wana ezana succès ko sakanate kota utanga bakuse biso to utanga bloko na parce que to ba maman biso balanda biso na maman les jours comme na ba mir ah bon et j'ai aussi comme ami osko bana ba impoli ba to finga ba to biloko wana nzota ba mana bino bana ba impoli ko mwana na ko zo mango siko les boss mwana mama talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yangoyo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka adult différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois sur Consensus Télévision, votre chaîne préférée. Comme je le dis souvent, un grand merci à tous nos abonnés fidèles. Oh non, nos abonnés, tout la vidéo, en tout cas pour les cater s'abonner. Abonnez-vous, vous likez, vous aimez, vous partagez. Ça me fera énormément du bien. Je profite de dire un grand merci à notre boss, à notre patron, Gérant Sambon depuis ISA. Et pourquoi pas lui aussi un grand merci à notre cordon Hervé Kabamba, cordon Moura Yabouane Sage. Et derrière la caméra, je salue mon réalisateur. Aïdoule ya Tarkabir ya Tarkababi soldat Makassi grand réalisateur Mboko Bossen Mokilinawe et quand même ça tous mes partenaires privés là je pense directement na boss Manu qui tourne en France Bambo Tebele Napoléon Beto docteur Korcha Biamote ma maman Gisèle Beto Merveille Mayangi l'homme de quelqu'un Moté mais Sadel Kengone ensemble Bambo Tebele na Vani Dombi Bambo Tebele na section musique Mobimba Nick Cheta Mandande Kourou Trésor Bakala Bakalos Maître Mela Cadrement Ado Porto Dabiukula Levenga Ngabalobi Maître Ayuku Papa na grâce toujours Makambo Liverpool Mundu qui m'a concert. On est ensemble, toujours dans le cadre de la news, dans le cadre de l'actualité. Vous avez souhaité ma camosa. Je suis passé aujourd'hui accompagné de mon invité. Lui, c'est Isaac, et le contre-maître de la presse. Moko Yaba, porte-parole à Club des Stars. Yawira Son, Ngama Makanda, papa formidable. Lolobi Karate, mon roto Zoya. Pour moi, je suis Marambozali. Isaac, ça déjà Isaac. On va déjà. Eli, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé normal, normal. Nanega moroto, santé makino. On dit les manzara moi sinzambe ya ko sala promotion na nenga ba. Donc il a ba moroto, tisco biso to ya na ona nenga ko soin. Kimono donc ngape sko contre mettre pour dire les manzara bien nga singa contre mettre OK na bango donc il a bango likolo trop soit guillemets. Il faut que ta système vraiment ya moroto, ya mo
te ça système kaka ke no namona boye kala onyoko ninga banzamba la fort voilà est-ce que secret vela ngai boato puis na le biatiko de rumba congolaise le chef du clan singa contre maître yoza soda il faut zongela ba makambo il faut zongela ba swag donc réalisateur na biso ya takabiri ya taka donc mobali zo tima basket ya kana mobali atonda mobali voilà donc au moins que non quand même contre maître il faut za peka boy après ba problème belé mais nzambe tellement za na biso ya au moins que non to za boy. Voilà, merci. Elle bonne musique à maison mère. Papa formidable. Papa formidable, les rois de la forêt, dans Mitsuyo, Azabia. Moi, je dis que nous après les États-Unis, Erayaki, le 8 mars, le vague concert aux Aïki, non, au filet pour la maman, la place de répéter à Kanamasi Manimba. Après cela, papa Bayaki n'a moins d'ingé à la kaka, mais pour nous recevoir sa maman. Et tout le monde qui va opposer sa body, les manzaka, moi, c'est un Zambé CP en Boka, Zaiki, on a Élysée, beaucoup de ce qui est porte-monnaie magique. Témoin qui Zaki peut moins, ma femme. Tout le monde qui la maman Abisso Clotilde, Mwende, la moi c'est Pembe na Kativoma à Paris, la lumière de Paris. Et tout le monde qui sous Batubé, le roi Basser dans Nadine Moulassi, Western, c'est quoi tant c'est Bana, Florence et Soula, Mongala Paris. Donc maison mère vraiment nous surtout ils qui n'ont qui toko. Et qui n'a eu toko ça sur la qui wapi. Non, en fait c'est trop bien, trop bête ma solo ya. Ba weite aza vivante te na lobi boye to ko beta masolo ba weite etaki ozo sur la makambo morote bote otuninga makambo morote ndezo kende ifuna beto masolo kwa ba Jamaïque ndenge ba ko bwaka makasi on ndimi Jamaïque lelo te na ndimi te wana na bito bongisi loko moko te wana mutu na ngai wenge muzika maison mère na lobi boye eza lokola animateur na biso o préparer makambo makasi lokola morote Jamaïque aza wana to wana ba roi sabo bazali foto sur la tozana ba venanga toi ba bikono makaba toi ba igo sente so tuninga igo sente bimi alongo nde na ko beto solo o bikono makaba alongo ne o papi ka ko se monter ma ligne d'énergie wana ni na ko expliquer yo ce que so betanga masolo par exemple ya mwana moi singa moi ko moi mobile moi si moi bépé ya pas pamba te na lobi boye azaki loko moko na maison mère na lobi boye te abeta nini na maison mère abeta nini te non abini sa biso 7 jours de la semaine to bina ba 7 jours de la semaine eza mayele ya bikono makaba même sapina im te beta eza mayele bikono makaba air bikono natali ke non ngana ko ba bima trop te ceux qui toke na prestation na prester na bimisa les rois de la forêt na ba concert na ba partout tira na sanini na sala no moins limite nanu to bimisa leki na biso ya mwasi makambo na loba Audi Jérémy soda makasi abi makambo na loba report venanga zeisi mona mal full option les grands plombiers na kati ya kikwiti yena manase ba abi makambo na loba donc ça veut dire que non biso na wenge to beta lisolo ya morote morote eza na actualité ya kosakana te ke obetela masolo ya mwasi moko boye oyo ke no ayela biso ape kaka konwale makasi après qu'on nous allait makasi c'est comme moi son adwa makasi na mouvement ya bino pesa be loge na biboye loge ba bwakele wapi nani ye moko kolo nani azaki fan te non les rois de la forêt azara fanatique ya musicien te ba fan nde bazara ba fanatique ya les rois de la forêt et ba musicien nde bazara ba fan ya les rois de la forêt donc les rois de la forêt azwaki ndeko na biso ya mwasi po a orienter chemin na ye preuve ane que non era azwaki na ba Côte d'Ivoire era na ba Kinshasa awa abane ko présenter na ba concert. On comprend. Parce que l'équipe, on voit que nous sommes qui impolitesse. Impoli. Aux hommes makena baldo. Habiter dans maison mère après les rois de la forêt c'est pas pika kola c'est bonne machine que j'ai sali mon chef. Après quand aux États-Unis tra makamba osala. Ba pas longo pour na kakol. Alors on peut la kakol te na lobi boye. O ko maké siko par exemple bikorino makaba o aza doyen na yo mutu alobaka anglais alobaka na français. Bati ko kaneke politesse non parce que les rois de la forêt aza papa o edika kabana naye azo lokola exaucer na gradatini bango États-Unis ba ke ko tanga na ba école ya ba cher ya école ba danger ya éducation ya bien papa biso aza papa ya éducation vu que éducation na pesa héritier atana be éducation na pesa ba faire gola pesa ba la coste ya pesa bana tu ya wenge ya ngomoni ke biso na wenge to na système source impoli directement to bengani ya ngomoni de kwa moi sozo tanga kombo to longoli na maison mère ngana saki bino ki fa longwa parce que wenge zaka ba fanatique bolongo lié pour l'impolitesse parce que pour na Papi le Prince l'émission na passage avec Michel Lobi que ça va sur là comment moi c'est mbali na odile manzaka CPA na lobi boye odile manzaka na lobi boye odile manzaka Papi le Prince na PC mbote wana ba vina biso na ba Roger na ba Sédico international et son peu le kwana nga contre mettre pe na matanga oyi bien on a choku faire sous ndeko na nga mwasi na ndenge internet pe sous abalosa musana kitoko Sandrine mukonza vraiment na piso donc c'est ce qu'on laisse la famille mobimba courage vraiment na massa na Cédric internet tu as misi il y a bien sûr il vraiment choku faire la maman molonga ni nae on comprend donc là on a roloba keno yena odile aza mwana mwasi odile manzaka d'abord place à fan na raneza place ya mobali nae
na pesimbo te na futur député futur honorable to tanga kombo te na télévision comprendre odile manzaka za moi moi si za mais les princes a confirmé ngo na bibo et papier les princes il faut comprendre vena biso papier les princes ceux qui a mêlé batilbo et belé c'est contrôler sous te tout mbako il faut comprendre est-ce que on comparer makambo papier les princes azolo bana makambo odile manzaka ko lo bana télévision comprendre bazo poya papier les princes bazo odile manzaka nani bakozoi ba itaki ba fanatique ba papier les princes ça vient na biso to respectaka mais VR moko akomela babilo onene na bibi VM la katirbo fa avant ça la émission ba ko ibanine on prend vient ko perdre na epina si a drink il y a problème mon côté on prend mais bato ba longo l'équivoque on a que odile manzaka moi si nzambe CP amboka ne azala kawana azala tazu mobalia ou be moi si ou be mama tata bino moko il y a sensité to pesa même ba maman respect parce que toi là ba moi ba maman oh c'est un Kadi Barcelone à niveau à Londres, na hôtel à l'équipe, na l'habité. Toi, na moi, maman, il faut respecter ma maman. Ce qui est habitué moi sur le bim sous souvent ande ou habitué à beta quitter wana. Yende to bande ko yokela makamana parce que y a botolanga ex dans mon vivre na yi. Ah. Tu comprends? Eh, y a botolanga ex. Ça sur la botolanga ex. Ah botolanga ex nanga. Tu as botolanga ex nanga, moi si nanga ti. Ex nanga. Na lobi ex, na tangi makambo na lobi ex. Moi si za ozo vivre na lelo. Comprends? Ya mo na pesa mingi maman Clotilde vraiment moi si a peme maman Clotilde Mwende là vraiment leki bato maman Brigitte na kati ya Paris. Balbi maman mokozi to pesio mo de place aux ali parce que azape mokozi na kati ya ba poto wana. Comprends donc ça solo so ka longo na ye et à longo te mais to longo li na maison mère. C'est trop clair. A manqué kakona parce que non parce que à l'équipe qui importé ça makaka mutu surtout na wenge. C'est autant que papa en plus la petite ça là. Na biboye. Eza mo soko linge pe makasi mais so zo mona zo changer tu peux le mettre en dehors. Na kati ya palais. Ba bina ndenge na bina minzo Fabregas Rubino moto. Bana biso na lobi boye wenge na biso etambolaka bongo mais ça bien te na bibo eza bien te par rapport de comment te que no ya onde sala combo biso na wenge to biso bato to ya na système que no il faut to salaka ba concurrence mo boye royal on comprend donc to bi que no perdre un niche garçon chic neza boye donc benga ya takabire benga ye na micho na besoin tumba zamba. On parle. Par exemple, on a besoin de tout ma vie dans Ibratopia, dans la Libye, dans la rumba congolaise. Bah, ça m'a gangi là, bah, yoki bongo, bah, fongoli matoi. On parle. Donc c'est ça qu'on doit se faire dans Spander solo. Notre soliste est vraiment, ou à Koufla qui peine de qu'on a vraiment, la mona qui pose c'est vraiment bah taboche les percs. La mona qui va rester makangi là, la mona qui va citer bombo, bah citer bombo peu bazar qui a les Kilimanjaro de la presse congolaise. Donc Zamba donc après sauf vraiment casse vraiment notre soliste. Donc Sarah solo ce qui a poni bah makamuna akende. Biso tana besoin makambo arati biso tana besoin wenge moro tizoya ressentivement que no makambo ndenge ezokendele ba animateur na biso babwaki kitoko on prend ressentivement ndenge ndenge na Robert abwaki famille c'est un marché non recopère zo comparer loko ya leki na ya vraiment et là on doit leki te loko ya moi ya papa na mwana vena biso za mais nda kangi na temps voilà ba sala trop akangi na ta oyo pour former nani moro te nano yete on peut former ceux qui former 8 ceux qui 6 na bi wana za moroti oh yebi moroti te moroti za prise à souka donc notre ingénieur moroti sont tous les maîtres ceux qui moroti za prise à souka même alembe ça ba fanatique bino pe Vous avez côté général qui vous monnaie beaucoup de choses. C'est le roi de France. Non. Exactement. Non. Moi, je suis et là, je suis Benin. Pour nga na lobaka soki balobi bazo kisanga na wenge na longwana wenge ba faire parce que wenge ba faire na zaki mwana so vrai wenge osko ya ba fanatique za alerte générale au moins ko banda alerte générale na wenge ata présent ya ba déplique eza na vague nango ya ki na stabilité so ba mission na biso de ba osa que forté les rois de France na tate ayemba rumba parce que ayemba rumba le téléphone ayemba nzembo le la nikide où est-ce que c'est de banzem bébé ayemba ba blandi ni pemba on prend ayemba banzem minesco a forcé ka né a forcé pas ba faire na ba la coste a forcé c'est pas hérité a forcé c'est pas ba déplique a so forcé c'est pas bino bande ko biso le roi de Floride to yebi na maison même tout le ko la robino botanga kombo robino bimaka na vocal moko oui on va voir les deuxième vocal mais première vocal la tiaka na publicité mo tout ça la kaboui on va prendre mais bimaka bien té deuxième minute aéro tesco vocal on prend sikoyo eraye ka vocal la pamba robino yona succès ko sala té azo binisa bato ko matanga makambo avant ce orchestre on prend afani ça oui afani ça makambo na ye azo ke ba poto na ye azo voyager à l'aise yo monte micro ye gaillard on prend aye voilà c'est bon biso dans besoin biloko wana na maison mais le roi de faire piso nzembo Ils ont dit d'abord on fait la première les rois de la forêt d'abord bouiller il faut bouiller le roi on fait le roi de la forêt bouiller et ça maman a succès
Tu vois la pembe. Venanga Kobamas, mana fanatique à les rois de la forêt, ça a petit nangai contre maître dans ces plans quand les rois de la forêt. Vraiment c'est ça condoléances na beau frère nanga vraiment balbi Coco Roberto Kemilo na kati ya Bundes. Donc Kemilo Amula c'est vraiment c'est ça condoléances nous votre père de vraiment grande sœur na kati ya Luanda vraiment nous sommes ensemble avec vous vraiment mon boss balbi nani wana Coco Roberto Kemilo vraiment c'est ça condoléances na famille na yo. Donc biso na wingé mu dako sauter na ba mise belé ba sabe forte depuis que ba no sabe fort moi attention cause la mala makala à cause attention basket na yolo po abimaka kako ma déplique mais le loi mimi ba mise na poto na micho mujarela na kata Italie ba mefinga ma donc azana Paris na ba iboboyo bientôt nouvelle énergie zo bima on comprend so yo bino boye lelo o le bossa la effort au moins na mise a ko yemba te bango tika charge wana non non na biboye na biboye mutu akoyeba okoyemba no mais o foxer okoma place aux athées na wenge biso to système ke no soko yembane betane binande so oyera wenge oyembi koyemba moyebi ko binate papa ko lobe le roi de la forêt na lobela kay boyebi combien de personnes bayebanga vinanga lecte ma yebi manga na loba et so pe le roi donc biso na wenge na nemo bete biso na wenge ba mise na biso ya lelo ba ko souté ba ko ba mise ya poudre. Ah ok. On comprend? Chance mo yebi. A olias a mise ko yemba, parce que le roi de France na tawana tête, tant que azala besoin que États-Unis a ki ne ko pema, afana ma biso Sylvie Mapata, a me la tasu mo lo mo afana banana ye. Wa. Aya ko perdre ba tana ba pe ba mise ba ngra. Et so comprend? Biso le roi de France boss bo le so le roi de fa fula ko fula mututé. Ah. On comprend? A ko fula mututé. Oui. Et so comprend le roi de France so ta fula mututé, fula d'abord après ça fula sunani. Abimisa ba meilleur chanteur faire rigolo zo yemba. Abimisa ba beau chanteur be rito tanabi ba yemba. Abeti martyr. Autant ta pas les Bas belé. C'est bon, il faut que ba aller l'autre. C'est bon, j'espère que ba fan va comprendre. On comprend. Toi je t'ai directement l'actualité. Elle il passe ba bon niki bino hein. Il passe à Bangoulou, vena biso Céléo. Il passe à Bangoulou, c'est le de APC Combo, il passe à Bangoulou. Bon comparer une hérité wata. Par exemple, même pas wera wana. Son albi déjà on a Willy Moucheni. Na bibo déjà on a Willy Moucheni. Code Mboka. Déjà on a vu na biso Adolphe Muteba tu la mwinda, on a vu na biso le docteur Jeff Leteta. On comprend. Déjà on a hier azoya ko sala comparaison atambongo le ki ndenge ni azoya comparaison na ministère. Pour nini yazo ni maraka vraiment balobi que no Patrick Tshisekedi fondation Patrick Tshisekedi vraiment docteur Harry tozawana na fondation Patrick Tshisekedi bato héritier kumisa bango wana so héritier yo soki mécène nde ba benga bango yo soit disant mécène muteki drogue na kati Afrique du Sud teka drogue oh mais maman na drogueur ah bon oh yo kasi na Afrique du Sud mboka ba Zulu bongo ya ko sala copine nini peu après il faut donc vilain type tala lelo ko molo ba n'importe quoi lelo ba mitaka na ko mo na mamiso ba ko manasi masiko te na sula no siko ba kamuna eti alors il passe à Bangoulou hein mapa na biboye il faut azala kombo ya mboka wana ya bawari yu et c'est normal il faut azala bongo parce que yo kan nzembo bayembela ki ye babali ndeko baloko ata nzembo nete ah ce qui il passe à Bangoulou mon amour nzamba o kata nzembo na bayembite nzembo na bayembeli bazo doré ba bengi na monde oya bango pe a plus na monde nini na bi monde na bango ya basima obi eloko bengi mukondonosaure bikondonosaure eza na biboye mais c'est so olani na ndenge ya bible c'est tozongi mukondonosaure o baboya kofukamela wana c'est faux mututi baboya ko adorer ye so yo mutu mobimba ba peso kombo o adorer mukondonosaure ozo adorer nani pe en plus so tali mutu oyo aza pemela mukondonosaure azaka mama na pede e ba uti guerre na zamba makambo na lobo eza makambo ba verset biblique et uta na bible opa li passa Bangoulou wana lelo oyo zo ya koloba afala na Afrique Sud mboka ba Zulu mboka ba kuluna ya ako comparer lié na les rois de la forêt to ako comparer héritier avec héritier wata na bibo ya héritier na nini héritier ba mise na poto ba mise héritier ki na ba mise na poto ba sali tourner européen ya sala nini opa ya fala la Afrique Sud na Afrique Sud ça ba ko ba copiner ba drogue wana pe plus à l'équipe ba mise to Congo na lobi boye c'est lo ye ya mo ba patron nyonso bota ba nzembo na ndenge azo yemba te nzembo ve na biso na yembeli ye opa yo kan nzembo ba bendi do nzembo na za nzembo ba séduire omoni moi c'est so ba bali na monde mobo sika oye sika siko o perdre moi si elle est moi si mobo kaka mobali siko mobali na lingi akomi ko perdre siko yene na micho li passa Bangoulou zolo ba kombo wana lelo o na micho oyo akomi ko langwa mobali ya sika zui na monde azuma ba sika mais nzembo ne obe ko ka nzembo la te mais moi mobali na bi nzembo wana
yo lobi odile manzaka na Sarah Solo lobi makama basité et pourtant yesu comme maman na pédé. Ah bon? Oh, là c'est vérité, maman na pédé. Ya comme avant kabelo mbongo il faut comme mobali naï. Mais oui. Mais oui. Mais oui. So héritier biloko no souhaité. Pour héritier ça loko la Fati Beto. Opa mukwa tombolo Fati be. Héritier ça bato bongo. Alobi mutayembele su te babwaki. Na lobi boy nana koyembela, na lobi boy nana koyembela ye. Na lobi boy nana koyembela le susu ye lipasa bangulu yango. Nana koyembela ye. Tanga komba mutu lipasa bangulu nana koyembela. Est-ce que biso da besoin koyembela ye? Mon Dieu. On prend. Mutu da besoin koyembela zate héritier ça bato koyembela. On prend. Vena biso azo sala succès makasi wa balaki na mwana mokonzi mboka. Vena biso kombo ezali faire ayembeli boy na bosi su kombo na ye. O auto kaucho bala mwana mokonzi mboka. Fanny mobali ne suka nani? Ça tu sais quel? Te mobali na bosi su kombo na ye. Botokoya wana batu baba patron na mboka na biso bango wana. Toi biso bato kwa Willy Moucheni, tous les ministères, tous les comédiens, tous les mutaboka Willy Moucheni. Et c'est déjà comme Willy Moucheni a bébé na ministère mo songolo pakala. Jamais. Pour vous dire quoi? Et ça ba ministère mususu ba côté dans le monde de business. Est-ce que muto ayembeli nzembo ayoki yango bien? Ba sombieti. Yeli passe bangulu. Ce qui a aligné ministère na apona ministère na aponi ministère na po ni ozo okeka polémique na ba ministère mususu ta héritier respectaka ta so vers biso wana. Mais azaki mutawa na biboye mais wata mutabimisa ye yango monike no boke ba pela bibimisa ba ministère mususu ba suba ba mtala. Déjà yo kap mutu lokola Didi Kinwani abimisi ta sous vérité ministère moko songo pakala libanda non et ça pas kona ba ministère biso ya Congo na ba soit disant ba mécène oya nzala on reprend oya nzala bo comprendre eza Congo eza mboka pasi ele sabino Congo eza mboka pasi héros yo bana bazana école ceux qui bana école était héros bana faut batanga bakota bakatsa ba parler ba fanda TV bata TV sko bana zo soti mekino bana libanda héros yango moninga lo bakala vida nga mwasi nga kuti bana libanda na benga nomba moko bana nga bafana ka mimi na katsa parler bon sauf quand na zadino na momi na parler te mais bana nga ba fana chimère na biso baza mimi na parler bo comprendre ba milliers to sala ba émission mutu susu amoni caméra boy te na lobi boy ngai yolo ezambuka nga nga ko ba yolo te yolo eleki partout yo ke doli ngulu wapi de yolo ti donc voilà tozongi lisolo ya mutu ya bangulu zolo ba wana lipasa bangulu wana a traité no libandi na ye. Ah bon. A traité longi na ye. Pe en plus papa na ki chassa ba docteur o ya traduit moderne baza ebele yaka ba massé ni face c'est stop mutakala tina ko toute salité yo soit disant mutu mbongo ba vidéo ya bongo pour vous dire quoi au moni mutu so continue dans monde o eza monde de showbiz mutu ko sauter et lo liboso satan frappe na bango moko pour wana ezaka ba obenga de mibali na obaya boya komona ngai ora tikali mutakala miso bino tala tous les mutu sala monde de showbiz ora mutakala bimi libanda mais remarquez ngoti mutu so la bandika monde de showbiz bu mutakala za libanda ya omoni lipasa bangulu wana mutakala bimi pe mutakala pe salité mais ya sens ko tuteza ko tutana la betela ko nge bima mais adam ta showbiz te na biboye pour mutakala mona na biboye ko comparer drink ko comparer vidéo ya drink na vidéo normality moi na wengi on a skozolo bana tala misu nende zaki ya drink mais to solo makambo wana te et so pelo kwana na ebisio boyi muta ko sauter ndeko wana place ayeko tia musapi place mabe et so pelo kwana héritier za bon mwana mukia azana mwana mukia osa vina ye yo tata mobima na libandi pe en plus vilain type c'est un vilain type ce qui passe à bangulu wana c'est un vilain type. Vous comprenez? Donc on peut dire que bambongo on peut moi pour na bilongi abatu te. Moi je joue mbongo e ko bana pour na bilongi abatu. Biso va contre mettre na ebete. Ouais. On comprend? On m'a vraiment que non chic vraiment garçon de la presse boga presse vraiment beau sentiment que non makam. Et ce repère le quoi là, bataille sous caméra biso ya takabiri, yo ka komo. On comprend? Makambu. Donc biso ne toza boyer, toza distrait na ba li passe bangulu te, toza distrait na ba awar yuté, te biso toza concentré na morote. Je comprends. À Monique a Sili, bah ouais, mais société, alors bien ça la baise. Ce qui est pour nous un artiste congolais. To boité félicitations pour nous un bon kende. Déjà yo comme prêtre moko bima, ou bien ata de ko biso mo batanga ka libanais boy. O batanga kombo ya pembe wana. Tu comprends? Déjà yo kata que quelque part bah donc a ka ba ministère mais to ebi ministère principal ministère préféré na ye. Mais tout le monde chante la personne. Et ce rappelle quoi na, ndé on a biso pembe wana.
Moto surtout ayembaka ye mais toyebi musicien préféré na ye. Alingami fali pour. Voilà. Déjà oyoka ye ayemba ma ko lo bakeno ndeza boye na ba musicien congolais mutu na lingi makasi zaka kingani. Non. Mais ça prêtre. On coupe le roi. Donc totika kokotaka blog mo yo so disant mutu mbongo pe mbongo ya passe ya drogue o ya kokota ba bonde mo ba musique to référer yo. To référer yo. Ya on a dit que non papa mi batela. On les a mutakala mukebiso to bimiso de munene biso to wenge. Ah bon. Oh, et c'est Wingit. Mais c'est peut-être bino à Wenge. Naneni. Pour la vidéo bimio na. Soit bino te quartier la terre. Na lobi boye. Na lobi yango na lobi boye. Na lobi boye. Biso to Wenge. Bofo. Biso to Wenge. Pe vidéo akala na yo ki se ka passer. Mais la biboye to Wenge te. Biso to Wenge. Wenge ba ko si biso pe touche comprendre ti. On m'a to ici ngama sultan. Na habite sultan siko ye a mona nga trona sultan le lorsqu'on a eu le système à swag. On m'a tena compliqué on m'a mais ya pire est-ce qu'on est jaloux ali on la kisa bango ba Air Max bon on comprend et la bête na biso mais banga tenga na bande ko nga basi ba flora se sula basi na nga na dine mulasi on peut bana ba mikili wana ba bine ba sola mama do mère na nga muende la mwasi ya pembe kalate ba coller zo kitala kishasa on peut donc biso to ba tout mo boto la raté mais donc il a laissé les affaires jouer tout le monde siko yo ba affaires ba jouer bien te a odia fandi moko Jérémie alobité contre mettre il faut zongi la bango karaté pour susu ke okitali susu ne to ya ratuzara susu donc biso to ba tout mo to charger makamu wenge ke ba wenge ko tsaka makamu na bandenge non surtout to ko to pe makamu na ndemo pe bo comprendre te ndeza les premiers soins Ezebele. Dans un monsieur pesa. Ezebele. Yé nezana ezebele. Ça vidéo na biche bino. Na lobi boye, ezebi me pas biso ebi na quartier matin ngotaki kombo. Ezaka ka ebele ko bima. Parce que yo touché, ko fait lobide, o touché les rois de la forêt Werason. Na mboka o ya Congo. Na niveau musique. Ah papa, quand même tous en aba, quand même na ba respect. Yes, il y a les qui kofi na mbongo, il y a les qui wera na mbongo. Ba action o wera sala ka na mboko oyo. Yeza nango. Où est rappelé combien de vies dans le monde? Où est rappelé combien de vies? Mais hier, sont tous niés. Nous sommes $100 par ma groupe. Ça, c'est pour les Africains ici. Ils ont beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. Ils ont un téléphone à l'itoïboté. Vous mettez la fin à Kishasa. On peut pas arriver à Afrique ici. Nous avons pas de bien Afrique ici. Nous avons pas Luanda. Nous avons pas Luanda. Nous avons pas Luanda. Ben Saranga. Il y a un essai les grands managers qui nous ont calmés. Yo au Solarana Patrick Moule, les futurs députés. Yo solara mingi na atiko mulele na bayaniki mulele na kati ya Paris wana pesi bino mbote bo solara mingi na bango boyisa bango ke no Luanda na okeka tour le roi Ibrato tour ok Luanda na ba ki fera kota wana sko mingi ne ba contre-maître faut ba yeba ke no ngani na contre-maître do bango ba contre-maître belé sko ngana contre-maître de la presse na défendre bango donc ba yeba ke no soki liste à voyage à Luanda de ke ebimi ba yoka suzwani ba yoka raté osenga non nga liste kotaka ok oh nga liste kotaka vela nga yebi yango so mingi mi ba welaka ya au moins le bagage non soki na bi pemena Ibrato il y a des hypocrites tika bon na c'est vérité moi nga jour na kutana yale ndem kopo bango basala ko funda bato nga pe na sala ngo to côté le dimanche na bi boye au moins jour na côté la yana nga yale Ibrato le biatiko la rumba congolaise l'homme ne sait pas sorcier mutu abwaka nga libanga makasi pe kanga grand chanteur mboko ba benga chanteur mélancolisme jour na comme pas na yebo na bureau na yebi CV bato belé masala nga donc na kati ya Canada na boye Kevin Lutete sapato lokola sapato nzamba isinga na besoin Ibrato fo bwakanga mais au moins bato soki nga na bureau pas Ibrato na ça vient nga masala nga Kevin Lutete lokola sapato na kati ya Canada isinga bwakae mutu abona ngo fo bon garçon na kati ya Canada cela bien qui na vient nga da ki koba mas les millionnaires mutu atinda ka barange na ndenge kini Ibrato bwakae nga na ba initiative wana Kiki aza awa, odile manzaka aza, Élysée Bokota aza, mais au moins mutu susu, qui n'est pas toler vieux, mais pas toler vieux, faut qu'il n'a combat contre maître, pour ani aza contre maître, au moins que non ça la boy, au bout ça que non on a défendre avec n'anga Ibrato, on peut donc il y a le mot boy, au pays non souffrir dans le monde internet, dans le monde TVP, il y a au moins le bail maquindon, tout au vient n'anga Ibrato, bam matabakita, to kota wana. Donc bana Luanda bozelanga. Ok, ba Luanda boza Isaac Elo Kende. Isaac poto chuter mukito kabwana. Na moni ba vidéo mo circuler ba photo, ya artiste Fally Ipupa. Na ba viani noir na maboko. Mais cela ba wari ba lobi ke Isaac Lelo, même ba star libana mboka ba wati yango. Mais na kini créer polémique.
Non, en fait, choix à Moutou. Choix à Moutou, na bibo choix à Moutou, choix à Moutou. Moi ni ba artiste wana ya ona isabino nga sola mimi makamba wenge, makamba le roi de la forêt, tout dinga so makamba mopandi, il faut la sola. Analyste, yo analyste voilà. Si ko na ndenge analyse na olo baboye. Le roi de ni vena biso taki kombo, aza artiste. Le roi aza artiste, aza représenter pe qui mannequin pe na monde wana. Ah oui. A côté ne pe en plus, a côté ne vernis. Pourquoi tu te peu base? On parle. Tu tiens à base. Pourquoi tu tiens à base? Mais ceux qui n'ont musulman, bah on se bat à base. Et je rappelle quoi na? Bah ça les gars manza qui siliwana, bah soukole manza qui siliwana. Donc ceux qui artistes tiennent nae, bah vernis nae bah mwindu. Yé moko eza guna ye. Donc nga moina contre la guna ye ezate. Nga ine artiste ceux qui tali vient na biso na défendre na meka un peu au côté makamba ba wario point. Vient na biso azana ba batumoko boye. Oyo basolaka bien te so bato la so ba toucher wenge nga siko na mona ka mona toucher bato wana ezate il faut na kende directement ay mo revient et pas ba wario ba wario so ba wario do moninga kenda ka bongo doke non via za petit le roi de la forêt nana bosanyang petit le roi de la forêt palais moi le roi de la forêt na ndule formé par le roi de la forêt je rappelle trop beau yango te que no to sala ba songi pona vie eza style ya sali eza pene singa pena rotia pe vernis. Mais il faut que il faut que chaque moutoua yeba rôle ni nous là nango. Vers ça on a rôle ni. Ah bon. Et ça rappelle quoi na? Vers ça na rôle na yé. Toi artiste. On m'a dit na la trinette ibuna ça on a rôle nanga. Et puis il faut na talinette, il faut na bien coiffé, bien parfumé. Na ta veste les lots pour climer ça nango faible, na ta quand même veste pour ça la rappelle bien émission et ça rappelle bien parce qu'il a pas responsable. Au monde la pas responsable quand même quoi. Eh yo ce que mi ce que ça image ce que Miami à Fabricaz. Ah bon? Image à Miami. Pour faire gaz à Miami, il y a retourner ma clip. Donc voilà, félicitations à la bande de musique à maison mère. Fais quoi le 24 juin stade de Martyr on a habité. Wana il faut wana bagoloa. Wana il faut tout na nasi basele. Gouverneur gaulois. Oh mais il faut tout na nasi basele VIP. Il faut tout na vie na Charlie Parka. Il faut tout na gouverneur gaulois. Il faut tout na vraiment bande quoi na bangonde baza disponible Dalida gaulois. Gaulois la gauloise autorité suprême. Il y a ba Gaulois Plazawana, il faut tout na ba James. Félix Oisé quoi. Pardon. Vena kuna na iba. Kuna nga na yebi masanga scalader. Na yebi vena biso Félix Oisé quoi. Na yebi vena biso animateur à makasi. Eclipse Mososo. Respect na ye. Makamba ba le 23 ça le 12 août. Mais ba betati. Félicitations. Aza artiste mboka na biso. Bébé tchanda kuta bete bongo Félix Oisé quoi. Otaki pour le fali pour pas $300. Le roi de la forêt. C'est plein à craquer, VIP 500 ça. Parking plein au Tsakawa. Mais est-ce que dans le Bibo, il y a un problème? Il y a une fierté à Wario. Il y a une fierté à Bisso. Bisso. Il y a une fierté à Bisso. Le Kumamboka. Attends, c'est Mboka. Il y a un bêta ikuna le Kumamboka. Il y a un bêta papa voilà concerne tout le monde. Et ça il peut Bisso bien parce que ban Bisso peut baza ikuna. Moi j'ai bien piano papa chéri. Ban mbala yimbali moi c'est mbali. Voilà. On comprend. C'est normal Dali dananani. N'apprends. Tellement vieux qu'un anniversaire Dali d'ailleurs Robina. Balba n'avait pas allé à tes grands frères d'Abisso, tonton d'Abisso. Ah, on y aime bateau Robina. Tonton d'Abisso, tonton d'Abisso, ah ben ta concert, la Pullman. Le rôle à Aza oncle d'Abisso, n'est quoi maman. Tout qui est concert, ma bête. Ah bah ça il peut que le coup mais baba na artiste. Et on est dans la vidéo mon robot, na bi que non tout tout aussi qui ça. Toi qui fais. Donc dans la vidéo moi il y a mon artiste mon robot, il y a Bisso qui chasse ça. Azo manzemba papa na yo ezaka likolo mais azo mbango bêtise. Azo ganga vidéo na naza na chombo ah. Na éviter atakabira na kopesa vidéo pour tiango parce que vidéo na était petit biso mo benga les boss. Et quand déjà il a fait 2 jours 3 jours yango déjà. Ah Marco 6. Petit biso les boss. Une bêtise dans vidéo. Ah yemba vraiment ba massa na ezaka likolo je choisis mon mouvement bord mo bo. Ah mon artiste. So le liko tu sur libo da suka wana fo. Na biso vidéo na 6 c'est au saranate. Formule 7, nous avons des succès au Sarah. Ta cabine, ta forfait côté. Bon, voilà, c'est ma liko, je suis un babon côté. Il y a un maman. Allez, parce que côté à Outa. Côté à Outa, c'est biso de route à bloquer parce que toi, maman, biso à l'andabiso. Les gens vont comme un amir. Ah bon. Et j'ai aussi comme un ami, aussi comme un poli, tu as fini à battre le bloc. Nous sommes à maman Bino, ben poli. Moi, on a ce qu'on les boss. Voilà. Ouais, peut-être au foot à piso les boss. Voilà, merci. Et les contre-maîtres de la presse, en tout cas, merci pour la disponibilité. Je profite de saluer Jean-Pierre Guéli d'Alem, le grand coach
na salle de sport Spa Diana na avenue Poso en 15 na matongwana na couloir et bambote belé na Yannick mavungu le contre-maître na Rwanda bambote belé na Amani Balove villageois concerne à Poto motu de moi mon poto Amani Balove de moi Lionel Perrault mon pote Lionel Perrault donc toujours on est ensemble bambote belé na botu talamu mon konza Londres bon ça ka moko na Londres charge à Londres mobimba botu talamu Nick Chet le roi de Paris donc on est ensemble et les tomo kabona biso na habité voilà, ils ont assisté à masse en vraiment chaud dans Balobi. Junior Malaïs, le mystérieux, l'homme de Bissoma Somba, levé mon peuple, levé mon Balobi. Tout ça, surtout à Malam, pour vraiment, mon Junior Malaïs Azali, la pression motte place aux Ali, la pression sur motte mingi, nana niwana Balobi qui non base sénal vraiment qui quitty. Balobi masse en angai, cette année le misoa, ya bagolo la pression motte, la pression sur motte, pas ya leader calendrier, mon ami la pression motte, motte mingi. Na base dans mobimba otoza na bino wana na esika bino bana Luanda na koya bana Luanda na koya mais Braza kala te pe na koya pe Braza après Braza ne te récompense quoi programme sous méthode bino que 2023 to na bino moro tene makambo et merci à toi aussi Chic de la presse congolaise parce que yo ya manga etaki américain yo la taloka ba américain ça tima que no la télé tatouage no en désordre ba si ara habité quoi ba lobi no garçon yeyo et puis sous na sima kuna caméra bana te caméraman na rose ça na été caméraman Doure ya Takabir Doule ya Takabir vraiment notre caméraman notre ingénieur balobi qui nous sont taliés pour ça mobile mbinga juba ko na caméra papa basi tout ya poto ba ko Nadège Kitoko ya nga maman Nadège Kitoko na piso pe mote place aux Ali ba fan nga partout dans le monde contre maître Yabino Azali so on a besoin benganga ndeko nga mobali a repasser pe patron bizarre ngona chef to li ate patron. Merci beaucoup. Gérard Samboni, mon boss, merci infiniment pour tout. Et merci à maman Karine Kololo, Bambo Tebele, na Izazoul, là-bas, moyen, tout près du ciel, du coup, tout de moi. Et Bambo Tebele, na beau tout à l'âme, mon konza Londres, Manu Okito, il y a Belbiche Weston, ma porte à moi. Na beau Sante Fanny Diasive, Sarah Wangete, comme ma porte, Sabuna Lof, on est ensemble, mes bases préférées, mes séries préférées. Bambo Tena Béni Sangla, le contre-maître, Béni Sangalogie. Bambo Tena Olivier Akel, Espoir Banambinza, Bambo Tebele, na Yves Mbunza Kabelo, ma série depuis Luanda, Balobi, Sarkozy Moulo pour la brésilienne Balobi, la brésilienne consciente. De moi, Vanny Dombia, la personne de Gisèle Beto, il y a Paulin Beto d'Ortel Korchab, Bambo Tebele na Vasco Mouya, Escobar Balobi, merci infiniment pour les bons gestes et merci pour tout. En tout cas, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette émission, de cette analyse. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine rendez-vous. Bye, restez branchés. Eloko oyo Yasika eye agence ADBM full service eye pour na solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya sérieux yango yo awa tozali pour na service na bino nyonso olingi otia ba container ya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka sérieux bondimelanga bandeko na ngai ekeyo oui